Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de... ti banyarkos bapapa wemba ono soyi baokanga na ye mpo akina moto motu kotala te wazisa mpe bilamba biloko ebelebele non. Oncle, nga na boy classe te mbongo nde eza te. Non, moi je suis là à nous il faut le cas place otanga joie ba coordonner no soyebisa nga opesa nga ba nini bona na foto kota classe jeune fille kitoko bokoza la beauté quand même hein ça c'est bon ouais. Oncle, est-ce qu'il y a journée? Non, pesa nga 2 jours dans le cas pour toi que na sama l'hôpital na maman. Comme ça là que na hôpital neb ça va on y a dans 2 jours. Assurer bango dans 2 jours ça va. Assurer bango. Merci. Hein? Tantina zate. Non, ok, reçu maman pas de banda. Naomi, ça encourage à moi c'est OK. Ah, biso dozali na profiter. Papa na kofa mais atika baleki ne oyo. Bazana plein droit ya kosala uniso pona bino. Ozoka Naomi. Ça encourage wana. Ano kotanga quand na ozo en charge. Makambo tout. Ça m'a emboté. Ah, yo moi ça na courage. Ah, zo lemba lemba ti. OK, va qui cache. OK, merci. Toi qui malin vraiment. OK. Là, depuis ça, 2 jours dans le cas. Donc, si c'est ma camona, OK. Non, non, bon. Non, transport. Bon, mais tu peux pas penser à l'autre côté, vraiment, je sais pas. Mais tu m'en as de l'autre côté. Mais, dans le cas, donc ça va aller, dans le cas. Il y a 2 jours dans le cas. Mais tu m'as donc, moi, mon boulot, quoi. Donc, dans le cas, ça a courage. Donc, moi, je vais aller, bon, comme tu as sonné la ngapes, bon, ça va. Allez, va t'aller là. Oh, il est le monde qui n'a pas fièvre. Moi, je vais apporter ça là. Pour nous aller là, pour aussi ça m'a apporté. Non, même l'eau, malade. Hein? Courage, là, on vous avez merci. Il faut le retourner à papa. On a papa là. Hein? Faut m'emboîter, non, mais. Eh, mais ici, ça c'est quand. Ça va 2 jours. On a mis 2,50. Cancer. Léa, écoute chérie. Cancer. Serge. La mort. Yo. Écoute. Cancer. Et où tu vas? Oui. Et où tu vas, papa? Cancer. Et où tu vas? Maladie makasi boy. Je sais pas. C'est où tu vas? Je sais pas, chérie. Nzambe. Mais la mort. 5 ans. Cancer. Mais la mort ne m'inquiète pas. Serge. Yo te bébé, yo te. Non, c'est pas grave. Écoute chérie. Le ban qui ozo kosanga docteur le baki bongo te. Écoute chérie.
Je ne te mens pas, chérie. Seigneur. Seigneur. J'attends un miracle de Dieu. Mais la mort ne m'inquiète pas. Chérie. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ça que je n'ai pas pu arranger l'avenir ou organiser l'avenir de ma fille Karine. Mais kalinga inamona ye abala abota na simba ne fût-ce que mon premier petit-fils. Si Dieu le permettra, je vais voir mon petit-fils. Parce que je compte beaucoup. Je compte beaucoup sur Dacosta. Je compte beaucoup sur les réunions. Et chérie, tu dois en parler. Banda mukoni yo kuma mata moto sana no sa yo ozulu ke papa binoni ozulu ka suki likama be loko moko mabezo akyo nikola moto yo so batuni bosa basina na moto te omu ba moto ndenge zubo mabomba tuna kishasa te ozumo ndi batu basokufa te omucha papa bino wapi sara owu jo pe mpo mata moto be komisa tuna ba niveau abo yibisanga to uchu wapi. Maman, non, t'es qui ville, mais non, du coup, embouteillage, n'a dit que chauffeur, non, mon bâtonnier, son débat, on m'a tabac moto, n'a pas qui n'a eu canon. Eh, est-ce que tu as un yo moko? Est-ce que tu as un kango? Oui, oui, que n'enga na za bodne papa mbina za vie na biso espoir na biso nyo seze pa na yo. Est-ce que tu es bien go? Sarah. Tam so bosana, ozo bosana ke ndi tozo vivre, ndi tozo pema bo nyo seze kaka po na yo. Kusala bongo te mama o mokende victoire moto matreville moto ba moto esala bino nyibu koma ba basi nso koma kala kola moto donc préfère tika no chauffeur matano moto siku moto mbo matela ngoni mu pepe ou bien mundenge mo vanda na ngokaka bozo mona batu nyo so polele yango emakisaka bino moto ou bien za reloni to mona batu nyo so li uzali kola moto nyo so zo le kana mukilo mona ndo so za na kacha moto ozo mondie ozo rate makamso so le kana mukilo. Désolée maman. Désolée. On a déjà monté dans les habiletés. Quoi ba problème susté. OK. Problème ni maman. Nenga to sona pe maman ki. Chérie. Maman. Yebisanga nanu. Ko bombela ngelo te. Mwana mbali wana lombe. Boko mina niveau ni. Niveau ndini maman. Te kasi na yebike oyaki o présentenga okomina yelombe. Siko yebisanga kasi nzoto ndenge bozo vivre na elombe azoloba na lokolo leloko ni azoloba na yo bozo vivre ndeni. Maman tout ça bien avananga bien alobananga ba je t'aime et asa garçon mon doux tendre et c'est ka wana ya lobano le kamo côté asa ka bien asa go Sarah na boite asa gublo ko nyoso lobi wana siko neti à propos alobano teke o Sarah to sa programme mama libala to bala na ndenge mbala bana moi que faut to bala na préparer na okuta na famille ou bien Sarah na robala yo bilo mo neti babongo maman hein le bon dini jour le bon ils même mikolo en tout cas dit to vanda cap aloba bit anatali solo anati maman tout ça bien amimanga ba restaurant dernièrement que tu as bisinga mikolo nyos na ndolia ka glace pour ya linga mo sa vimba et tout
Sarah. Soki ya lobaka no te. Bo yo ko loba nete dakosa. Sikoyo to vivre bo balanga mukolo yo to ko to na ete. Mama yango na babenga demande en mariage. Ngana kokosala na koloba. Yo so monde ngozo sotete. Uso monde ngozo munene te. Moba minene bwebunga déjà na kacha, uza déjà na kacha ndako mobile. Ato ye munene e ko sala lokoti. Mais on vend chez les parents uza munene bo ça bien te mona nanga. Hein? Maman, na oloba nango te mukolo ya oloba nanga. Mais ngana po nanga na zo monde ya comme l'excellolaire. Même pas maman. Mais qu'est-ce que les balles les akaraté mobile 42 five ça moi ce qui est to balala. Même yopi okoyipe ko proposer ngana komi ko ya munene na munene ngana komi ko ya nango moni na sengena za nanda ko libala sala yo kutana papa na mama na ngai o balanga bébé uzo monteke wa ko bano l'excellent l'air ka pamba chérie ako l'excellent mais na bien ma chérie Raïssa zawana Raïssa za mbala linga ko minga linga ko makasi Raïssa ndenga za na ça déjà prêt ya ko bala yo Raïssa zawana bébé soki omoni ke ezo simba te puis ça chance pas Raïs Raïs linga ko makasi ma chérie pesa no Raïs chance otalela yi abala yo loko côté ko ne pas elomba za na nous prêter mais moi on bala bato Raïs aza wana na mona pas linga ko makasi pesa yi chance bébé Raïs linga za wana alingi yo azo limba te ko na ko isa papa bino mikolo nyonso to qui a un poste à balayo. Ah bon? Oui. Maman. Azobi ça pas parce que asa mobile, moi mobile choka zo pas baboti. C'est que mobile ça lingo na bolingo solo. Ça na nous raïsi chance. Azo lembaté ko ne ko lela pas papa. Ezo mona ke mobile asa na poste na yo. Mobile la lingi yo. Mais maman s'il te plaît. Oh, yeye ka kopisa papa ba kisite langa. Akoyi langa te na ndako ngai elomba za déjà wana pona nga maman. Sarah mona ngai. Eloni elomba sala te maman. Mo elomba azo sa ni ndenge yo lobi azo sa mais posa na biso. Papa ezo ozo mobile abala yo. Mais maman ndenge zo vimba Sarah. Makolo tolo na otendenge ozo koma na ndenge ozo koma boy bongo za na ndako libala. Pesa raisi chance bébé s'il te plaît. Mais maman on a zana elombe na opesa pe elombe chance. Mais elombe zo zo yo zo bala yo te. Mais non maman mais non. Oh, balanga, pourquoi? Mais il lui a proposé un thème bébé. Mais maman, qui t'a dit que je n'a pas si Raïs chance à balanga? Pour Raïs, déjà, ce soit un papa, lui, papa, pour ça, on est bala. Karine. Mais maman, on a amoureuse, ya elombe. Eh, maman, comment continue? On a calculé même pas Raïs. Yes, naïbi, kaza médecin papa. Ah oui, ah, on sa papa traitement. Eh, maman, à coco, ya katalo. En tout cas, on a l'obélaï. Non, l'obélaï, ma casse maman. Non, tu m'as dit mal poli. Non, l'obélaï. Il y a qu'à apona papa, il y a qu'à apona ngate. Et puis, on a occupé. Tout tard, et l'on va au balanga. Oh, maman. Tout tard, vous avez un bonheur, vous avez un homme comme Roteke. Chérie, vous avez un jour au bal. Mais maman, il y a beaucoup préparé ma camne. N'a coco brisqué moi, mon balai abattu. N'a coco forcé pété. Mais maman na lingi lisuti na lingi te soko ko ya na ndako ayela papa ayela bakisa papa na batonga papa ninga pesa kai akoko yela ngate parce que ngana na elombe Karine Nzambe Non, Willy. Ouais, Lukusa. Oui. Non, je parlais à Doudou Mounsi. Il m'a rassuré que Banda Kwetongami bien. Gabino, c'était entre les bonnes mains de l'artiste, de l'architecte international, Willy Mbouilou-Koussa. Oui, mon frère. C'était juste une crise. Mais maintenant, là, je suis convalescent. Je suis à la maison. Oui, c'est passé, mon frère. Je suis à la maison. Ok. Ok, bien de bonnes choses. Karine, qu'est-ce qu'il y a? Papa, je peux venir. Oui, tu peux.
Papa, Oui, ma fille. hier, je n'étais pas contente avec maman. Hier, tu n'étais pas contente avec ta maman? Oui. Qu'est-ce qu'elle a Il y a fait? un problème, papa. Nga, nazolinga harcèlement oyo Raïssa osala epa na yo te ni epa ya maman pa. Papa bolingo oza mokolo oyebi bolingo ndenge ezalaka. Soki oponi moto olingaka te ozala na pasi vi na yo mobimba. Et papa nga na grande fille nayebi kosala choix. Et nasali choix ya elombe papa. Et du coup maman hier banzolo bananga mambo akotisi na mamba Raïs nga nayebi ke Raïs aza médecin na yo. Ah là là. Maman. Natong na soto koma na ba Castel. Bino penza bino poza ba bilenge penza masanye zo renye. Na ba boîte, na ba bar ozo ke na papa bozo miani. Wana nde mutu na penza zo tuna wa. Siko pona nini? Oyo zo mela Castel, ngape na mela Castel, s'il te plaît. Abetelo maboko boni. Pourquoi na baso du mer bopoine? Ozoli até lisolo esengo robeta mananda kote komaka boye ko reprendre ma vie, qu'est-ce qui se passe? Retournera qu'est-ce qui se passe? Makambo zo passer à yo to yeba te. Non, makambo zo passer ça ozoli até. Nakolia nini? Ebisanga nakolia nini? Nakata ndako. Mais bana même pour ndunda. Bali mandunda ko. Bache Thompson. Biloko wana ngana sana ngote. Ok, on aime yanga ndunda kamati poisson tiena kati babiloko mo boyo ezo. Boli esengam na lamba ki ndunda na tie poisson na. Tiki mbongo mama na zoya kolamba biso mikolo yo alambi mo ndunda tie mo Thompson mama. Toliet. Hein? Est-ce que yo poulie faut ka misuni? Na ajo opose ke nango misuni comme dangereux. Ata bongo mena ko liaka lelo na ndunda lobi na lema te melongo na balambi pondu. Allez, et comme nini? Et comme nini? Mais mbongo na za nango yango wana mama. Mbongo oyebi ke mbongo mkona tika kiwa kolana awa. J'ai pris ça dans na sac ya Sarah. Na sac na mbongo te, na sac déjà que nous sommes impayés. Ce que bandu ça ba caprice bo 2 jours aux oliaté pour ta santé, c'est très dangereux. Un boli, olina sani. En plus donc, nous avons supporté ta odeur, vraiment. Maman, dis-le lobby, essayer de pécher c'est la mort. Maman yango ozomona. Biloko mo ba bomba yango te. Quand frère nanga niveau ça ki nango. Ça peut reconnu dans le monde entier. Papa Mbabouaka, ni à cause, MNE à Batutu. À cause que sur le pangouan atteint, il y a bien mieux sur grand frère au Bombi. Il faut la conséquence. Ose subir. Tala, ils ont mon thème au bobo, toi. Donc, ça va bien sur grand frère Watika. Mais comment on pas grand frère, il faut que tu pantalon, ni voiture, le pont mon gars sur un wana, donc nous sur bomba na yo. Moni wana eza mukie mais soko bimisité deuxième makolo et ko bota et beta deuxième makolo wana sans effet yoni sans effet yono mama malédiction wana ngo zolanda yo oya grand frère nanga ngo zolanda yo wala ni foko sala boete yo lelo zolo balanga boye mani eza yo ozotangisa nga ma ya miso emanu na yebite mandefa pembe otie yo yaki na ndako nanga na agene libota papa libota la bino mobimba ndingi papa na bino abota bino baleki ya mobali nanga bokoli na ndako nanga na bokoli bino na bolingo lokola baleki nanga. Maman, à part ça tu hérité nini? Foufou, Nati, biba siké ton homme là. Et on est à fin bicho. Je vois, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Maman, Emmanuel, tu penses vraiment seulement que ma pango ezalaki lupango bozwaki mituka bozwaki nyonso bozwaki nga nakokaki kobomba nini? T'es sûr vraiment que nabombaki eloko yango lelo nazotelengana naye kovanda epa moninga yo bosani ya na yo te kindumba oyo yana bino azalaki nango azalaki kaka na nga mwasi te nga mwasi abala na mbongo boya bozwa nyonso oyo ya bamakangu nde na balabala bozwa. Maman, où tu es formé? Grand frère n'a malgré ça qui bilingalinga. Mais tu ressembles à moi, c'est moi le pangoté. Ni voiture, tu l'as rejoité. Le téléma y a un voûté na qui oyayo. Après, me reconcile la bien à la bakangoté. Na moi, aux abons, moi, maman. Faut que mon thème, ça soit bien. Attends, moi, oh, un dame, tu vas au vivre nango. Et Raïssa Bandeki
draguer nga l'air tozalaki bana. Et ntango akoti na famille papa yarisa koko yaka na ndako te aye na ndako epuis nga napesa ye bolingo. Non papa parce que nga déjà nasali nzela na nga nakutani na elombe papa. Diku papa nga nakoki kolinga Raïs te nga nakozala na elombe parce que je suis parfaitement, complètement d'accord avec toi. Yes. Et d'ailleurs, j'en ai fait part à Raïs. Mon plus grand problème, c'est d'être actif dans ton mariage. Merci, papa. De m'impliquer fortement pour la réussite de ton mariage. Je veux que ça soit une très grande histoire et qu'on fasse rêver Batouebele le mariage. Hein? Yes, et nous avons posé au bala. Et au bala et loko oyo mutu Manuel Lingi. Donc et c'est mon ange kozala wana. Papa, oui problème d'Acosta ba utukuta na mona famille. Oui. Diku vio bazaki nango papa, baza nango lisuti. Omoni, mais c'est un garçon courageux. Azoluka bunda azongata abunda kaka po nga nazala bien ye pas zala bien papa. Osa nini? Outi koloba ndenge ozwaki mbongo na saki ya Sarate. Ikomi ya kozwa mbongo. Est-ce que Sarango ososoleli ne makambo ya libala kengana kobala yo na sina donc na ebité. Maman. Ozoke ndeka ozwa mbongo na saki na yo ozwa mais poza na mbongo ngona kati ndako ofanda nango pe ozala kana bozala ensemble ozozwa mbongo ngo bino nyonso bozala. Soko bokutani. Allez, piquez-moi quelque chose. Je n'ai pas piqué. Nazoki yango parce que bon voilà. Likambo libala na Sara na yebisa kyo ke na rosola na c'est vrai que non na soli na ye na ngotna na soli na ye likambo ngo penza te bon je crois que tant au moment ko ya na rosola na ye afo kufa o pesa so ba bien il va profiter ba bien ndam o zone c'est la biso ko luka mutu na ngate. Ah bon omoni yeso yaki awa po o chola nga po finga nga tikanga na pasi mani tika oyebite ne na so yoka alors ce que yaki po chola nga tele makende. N'est-ce pas le connaît vina yo? N'est-ce pas le connaît vina yo? Tout ça c'est toi Naomi. Tout ça c'est toi. Na peki sécurité kanga la kufa. Ce que mon dans kundanga cette église ko kundanga cette église te croix rouge ko kundanga. Oh bolamo lokelinga aya ko finga nga ah. Maman. En plus toi Naomi. Désormais alors soit bagage na yo oya pa nanga nako nga to o souffrir na problème o lisumo o mama na sala yo mwana bando latango o za ba charge na yo latango na nzoto ngana na profiter tu viens chez moi d'accord on dit matin moto sa pauline boye on t'a fait contaminer ou pour sur maladie hein après tu te super non mais moi tu dans yo bala o to mbala valeur ya bien mbala position qui ont souffert dans la maladie au moment de tomber après. Non. Est-ce qu'il y a un autre problème? Papa, elombe moko omona kindenga zana linga maminene mais finance vraiment éboîté papa. OK, je t'ai dit tout à l'heure là, je vais être très actif. Ma mariage Nabino. Merci papa. Moi aussi je veux que ça soit un mariage de rêve. Hein? Et je sais ce que je vais faire. Dit-on de bayembi nzembo bayemba elengia mokili bimasuki ya pembe osimbaka bakoko. Donc moi je veux que vous vous mariez. Bobala na pe bopesanga bakoko. Namona bakoko et kosalanga bien. Rassure-toi que et tu as tout mon amour et je vais m'activer sur ça. Ça va? Merci. Ne pleure plus, sois calme et ne tiens plus compte des harcèlements de Raïs. Ça va? Cette histoire est enterrée. C'est qui vous négligé les camarades. Les camarades pensaient qu'il y a yo moko ya vie na yo. Hein? Vous avez dit que na kuzo tant où vous avez pour nous. Hein? Bazorata mkoloni. Ozozonga na simato ozokende.
Maman, pour ça, nous avons la Sarah parce qu'il faut un héritage, un bango et tout le reste. Où est le man? Ma beza wapi. Hein? Donc, il y a des gens qui ont dit là, on a dit ça pour nous. Qu'est-ce que vous voulez pour nga na moi nga ilo nga na ulia wate? Na moni yangote. Na ulia kaka ndunda lelo, lobi matembele, lobi kuna pondu, kaka ndenge wana. Hein? Na lakisi yo nzela oyo kokozala keta msusu ozwi mbongo wana nde mutu ekokozala ezosunga biso mpo tozongela ndenge vi ezalaki mais sikoyo ozosala kaka ozomona yango kaka liseki ndenge wana nazokoka nanga kolia biloko yango te nakolia te yo lobaki oya dans 2 jours po yo opesa biso mbongo nga mpe nauti na hôpital nauti koassure bamédecin wana ke lelo tozoya na mama oyo oyekini mpo na ya ofinga biso singa na ye ndako na ya mpa na yo na ya congé mpa na yo nalala ata 4 butu te mwasi no alandanga yo oyebi yango eza lisolo nga na rappelo te osala bongo po ani so oyebeki opesa biso mbote to na yeki mpa na yo fa oyebisa nga oyo ofinga mama na nga po ani osala bongo po ani tala mona mpoli oyo nami nanga mtu pesa réponse oyo bakokufa so ni mama na yo bokufa na lupango oyo en plus so lupango baremarke ke bino boza misala mabe baobenga na bino ala bokotelenga na balabala après quand on est basiré bazala pembe siré na muni boy na sona monango après so maman na fa sibino maman za na tu na maman za de habiter que yo to bomba mbali na yo habiter na ko rappeler so habiter na ko rappeler pour ça te boko telenga na bo souffrir te bo souffrir bien OK oya salit osepeli enfin osepeli yango nde olukaki aya kotumbola pota lopasi oyo nazomona makolo na ya diabete ekoki te mafinga nde etikalaki apekisaki yo te Naomi. Papa est là. J'avais à te dire. Tu peux me donner 2 minutes? Oui, pas de problème. Avance s'il te plaît. Que je vienne? Monsieur le docteur Raïs, tu me mets mal à l'aise. Mambunio Suzuki Lobapa Papa Nanga, naza au courant Nanga. Raïs, nakoki koze tenter pour maman Nanga Zansima Ortala a remarqué qu'il est au discuter. Nana besoin de discuter na yote. Pour ton information, Ngandingi Nazabu ba fiancé nga et pas Ilombi. Et deuxièmement, kotia mathématique ngana ko bimano un jour. Non? Ah, médecin ya papa nanga. Yaka kapisa kai traitement. Kotia espoir non nanga ti pona moi sabat. Merci, bonne soirée. Eh, attends un peu carré. Excuse-moi pour tout. C'était pas dans le mauvais sens, donc Navanda Kobetango dans le sens il y a ma bêtise. Alors je compris le message et je te garantis que Nako déranger, en fait Nako bêter la race papa na yoli solant et puis en toi aussi je donc tu vas la déranger au thé. Excuse-moi vraiment, je te garantis que Nako bandela ka makambo on a les soucis et puis ezala mbala suka ne t'énerve plus. Il y a Souka Yangoyo, je te garantis. Hein? Allez, merci. Prends bien soin de mon père. Merci. Ok, au revoir. Au revoir. okenda kosala nini tala soni na nga bobola na ngai asambwisi nga fingi nga na miso ya bato nasala fami ya kopala bino nini yoka nga te na nsima liwa na nga soki olandi libota tata na yo kosouffrir Naomi kokendaka te
Maman, c'est gagné. Nini ngona nayebisanga balingi mpe yo te ata okei bakopesa lisungi te mwana ngai yoka ngai yokanga mama na yo nayebi onga nazookende siyebisanga mpe te na omibisaka mponi nango komfo kobomanga na tension enini wape mama azolobaloba kuna nati tolali te butu mobimba mama alieli butu mobimba basekangi ebutu mobimba naki koexplike ndenge naosouffrir awa naki oyebisi mama ozanga kisi mama ozanga eloko olia ayambinga mpe bien ayebisinga kende nga na kolanda yo kolandalandi ayawa bandi kofinga mama abandi kolobaloba makambo ebelebele papa aleka banofinga oyebaki ofinga nde nekende bade fafingaka nga mama yayawa badi ofinga lisumba mba na présence na ye donc ayambi yo bien après ekoma ofinga ne mama fami mude nini onzembela ngai kozanga eza pasi na omi na ngai omi na ngai mileki mombomombi amatana boyekutukucongo bisunga ta yo te na bakisi bakabilenga mpa mama zozo na inde camarade mama ya biso akufa fiko oza na mobola okota likama famille nanga makasi nalinga yo mingi na omi nalinga yo mingi camarade nanga so te ede bino te na bakisa te na kolia s'il te plaît ma chérie bato bakufa bayoka te s'il te plaît Naomi nde tosouffrir tolela est ce que papa oyoka te n'est pas la seule Naomi moi je suis souffrante nga mpe nazosouffrir ata yo ezaka moko eza très dur keyanga nga mpe naosouffrir biso tozaka na même molongo Naomi prends s'il te plaît Naomi ozoyede yo mona boye te nga mondi nayoka te mama apekisaka na ye ngai me kokionoka dati soko ozangi kaka ata esika bakolanda na mai ata nda ye afingi bo so tolali bien te na okie kaka mpona mama na okende partout ata esika nake babeti nga lobi na okie susu kaka na okende kaka nananga na eloko osala te ta basopeli nga mai noya nanga kaka nga namoni boye comme eza makambo mbongo tozongelaka mombongo na mapa na ebikedi bagratana tosala effort tokangisa mbongo moko abe tosonga ta mama bakatatalisa yango kaka esimba basengi 1600 yobi ozala mwasi économie te Naomi je vais t'aider toteka rapidement tokosala bacarte rapidement pour que mbongo ekoma ebele tokataka mama lokola yango toyede mama na biso Ah là 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 là. Non, je te dis. Nakosi yo te. Ekoti na ndenga sima. Pou. Ekoti. Mais oh, ekoti na ndenga sima. Pou. Babi bandima ite que en fait entrepôt ango ezala na deux portes. Ba ite entrepôt ezala na deux portes. Ekoti bongo. Et je te dis, je le magasin des Zara, architecte n'a pas prudent, à ça qui deux portes. Oui, au côté, il n'y a pas de bouée, s'il te plaît. Je te dis, c'est vrai. Et qui m'a soulé, c'est il y a ma sola le côté. Non, je te dis vrai. Jure au nom du Seigneur. Oh, Tika Seigneur. Je vais jurer sur ce qui est précieux pour moi. Je jure sur ta tête. Je te dis. Donc, bandima quitté que na Beyrouth et l'eau on est au côté na Simabong. Au mon explosion. Pouf. Bandima était que non, je te dis. Bakamou et Beyrouth, Bakamou et au mon explosion na terre. C'était fort. Mais bébé, tu sais quoi? Ma solo on a rêvé. Dans un salon, tout là, ici, j'ai ban dans ma chambre. Après, on te sait. On te vend, on peut se faire bisous. Non, on manzaka. Sérieux? Mais venga lingango, non supporter souvioté, tout un libanda. Et après, yo kenayo, on coca souvioté bébé.
ekomosanga mpasi toye tokabwani yo kelala na mpe na besoin na mono ndongo oronflaka nakomi na besoin na mono ndongo olalaka. C'est vrai. Non, mais j'y ai pensé aussi, hein. C'est vrai. Tu sais, Liba les a bien. Surtout quand vous vous connaissez comme ça. Naebio, Yoebingaï, tu es celle que j'aime de tout mon cœur. Alors, Nakansa Kiango. Na mekaration les présidents. Naninga Castel, on a eu un bouille à lait maternel. Castel, ils ont un bouille à lait maternel. Je te dis. Donc, on va faire ceci. C'est vrai que, tu sais, après la disparition de mon père, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais moi, j'aime bien tenir les taureaux par les cornes, relever le défi. Sinon, vous allez bien. Vous allez bien. Vous sentez le Ah, makambo ba sentinelle ye akomangi na makanisi mabe. Akoma coopérer na ba miyibi, tout ça na monika akiaza mutu moko. Un jour akotisela nga miyibi awa makambo ya obeva. Alongola ye. Vous allez bien. Vous allez mususu. Batongo ya misala oyo na ba sentinelle na bazala subo mesani akoma mona nje boko mi famille. Boseni ka yela ande musala. Lokola pe amoniki papa zakane lisute. Allez, akoma mimona na ye. Lokola nga na tikali ya wanga moko. Mais maman nanyaza na ye bien walambaka. Bomumeli na ye Yepe mususu te. Bomumeli. Hein? Azate. Te mikolo nazaka nga moko yepe mwana na ye akubo mwana na ye mwasi basentaka ye aboti. Akesa mwana na ye. Do mikolo yo moko azobunda na ndako. Na mwana azala ba fera olia wa bosu kane. Yeah, akesa mwana na ye. Waite. Ndio napondika na kanisi. Namona bolikala na kena tala ye. En tout cas, na profiter pe na tuna makambo ya bana na bisongo. Ya Sarah na Ilombe. Pour organiser en gros, je crois qu'il faut simplement limiter ou réduire le nombre d'invités, même à 100. Organiser une manifestation chez vous, parce que vous avez de l'espace. Tobalan Nabiso. Et donc, organiser cette manifestation chez vous, avoir au moins plus ou moins 100 invités. Parce que financièrement, je sens que je suis pas, je ne sais pas organiser cérémonie en mariage à une envergure. Mais financièrement, je sens que il y a, je dirais, certaines difficultés. Mais l'essentiel est tout bas dans la chaîne. Tout le monde déjà, tu es banni il y a très longtemps. Moi, je te veux, quoi. Je te veux à la maison. Mais bébé, on a aligné dans la bonne. Tu dis, la basse une fois la vie. Justement, une fois la vie. Donc, une fois, on a un bon coup, il faut le matin. Donc, on a aligné qui est tous les salmons, il y a mon néné. Et puis, ben, invité, base à 350. 350? Chérie, je n'ai pas ces moyens-là. Papa n'a pas sauté. C'est le problème. Tu es solo, papa n'a pas soutenir biso. Pour Aolinga pété que l'eau qu'on a est un échec. Chérie, de toutes les façons, papa a soutenir Kaka. Mais je suis un homme, je dois prendre une part, une grande part de responsabilité. Alors, le quoi financièrement, où j'ai fait côté entreprise,
papa alobi mpe bana basi bamesani basi bakoli mpe komisiko biso baparent futa osunga bango bakende bamona libala ti yango wana mpe makamoleke oyo akoma oyo akomi na zemi oyo akoma boye na boye otaki kosolola na ye mpe elombango mikolo oyo nayebisaki ye yango nayebisi eloko nini ezozelisa eloko eza su te toso oyebani bafamille toyebani makambo nyonso tu ye pa yebi comportement ya mwasi na ye mwasi pa yebi comportement ya elombe na nga alingaka boye alingaka basi bakoli esika moko basi bamisani nde makambo toza nango mikolo oyo ekosalema nango il n'y a pas de problème. esalama mpenza yangopapaekatinga toyeba po tolingi te waya koyela biso motu mosusu oyo biso toyebi te famille ese mesani tolingi ka tosokoka na kati ya famille kasi makambo yango mpe tosi tosololi yango nasi nayebisi mpe elombango basi baomeli mpe Bonjour. Bonjour. Moi, Snell. Hein? Snell. Snell esani Naye koleka kuna yebisa ok wana boningo makasi ya 1,500,000 nayebi te mpo anini ozofuta te mama a chaque fois nazoya bapromese zonga lobi na biro namona yo te so bino bofuta biso Snell te biso bafuta biso ndeni tala ngai oblige ozomona makangamaka na elambo mpo bino bofuta te yango moninga na ye awa na oloba ke soki ozofuta te lobi tokoleka tolongolo container topindola ngo bopindola tokende nango parce que bien pas moyen nalembi bapromese. En fait, bébé, nous avons un problème. Au monde de toza boy, tu organiser mariage na biso ndenge to kanisaka. Et un mariage de rêve. Et au rêve na biso e kokisama. En fait, pour banga te bébé, na rassurer yo lelo. Oyo yo sana ngo oyebisanga oza nini okosala nini okosala te ponga pe nazwa moyen ya osula na papa na yebisa ye kanti papa ambiso alinga lokumu alinga lokumu bébé nayebi ke badifficulté na yo ebandi mare operdeki papa na nayebi yango bien ata olobi na nga te namona koda okoma oforce ozala bien okoma oforce olato comment mamnyo sosala ko forçaka yango moni ko tunatikela ona voiture un bébé na lingi to kinda na rose wa taxi ba kwa lever yo bi enlèvement ndenge komi na mokili yo ba enlever lenga yo bébé mobala bono zo wa un bébé merci chérie merci ya solo wana epi ozoyebisanga ke soki kofuta te ngam na obana ofuta yo te nga nafutaka yo te ngam na osomeli elamba te mama yo ofuta ngai te mofuta snel kofuta ngai sikoyo ozolokanga nyongo ya snel ngai motu nafutaka bafacture ya courant te epi ngai nakokozala na nyongo ya makasi ndenge wana mama oyo bakomi awa nayebi te oyo bakomi nayebi te ifo naluka motu oyo asokipaka na makambo wana parce que ye nde moto azwaka mbongo ya courant mpona kofuta koluka motu asokipaka na makambo wana eza problème na ngai te papa ayebi biso deja ke aza na motu na ye asokipa na makambo wana nyonso tu akoya soki aye akotinda ye kuna na biro mama l'essentiel message eza passé fo bofuta so bofuta te nga lobi na wana kopindola nalembi bapromese batonga misala sikoyo bokoma kaka boye ozoya kaka nazoya kopindola mama nga nasala mosala na ngai yo yeba nini osala ofuta biso tofutama te mpona bino soki toyebaki chef na yo tolongo esota mosala nayebi chef na ye aza mpona onga na bokoli awa akoleli na ndako oyo tina ndenge akomi mokonzi nakoyebiparce oza na impolitesse moko million 500 000 francs congolais nga nakokozala nyongwakotindela yo mutu oyo asokipaka na makambo ya bafacture pour ke normalement bonde nayebi befaya na pindola container nakende nango meka lobi meka bino boza kaka boye omoni bamapanga mosusu 1,500,000 francs congolais 1 million okangi mboka na otage bima babila bakotina moto asokipaka genre bato betobeka ba défaut de charge papa kende bonimbisa lobi loketo na ye oyebi chef na bango fo kokende kuna bakotinelo bato boye oyo nakokomprendre te mbongo nyonso bakopesa bafacture ye moto atindaki na nyamo kaka bano nazaka na bango
tu me tues, toi. Waouh, oh, la Donna. Super, super. Tu es super, je t'ai dit. J'aime ça, je t'ai dit, j'aime ça. Calme-toi, non? Calme-toi. C'est bon. Je me sens bien aussi. Doucement là-bas, s'il te plaît. Doucement là-bas, s'il te plaît. Des fois c'est ma sœur, des fois c'est ma femme. Hein? En conclusion, on a bêté la gueule du solo. Ah, ok. Oh, moi c'est quoi que c'est différent modalité. Voilà. Ok. Voilà. esangani na matanga ya mvula mpona bika balobi okisi na nga olingo loba liloba liokola bika fatika nzaka koko ya ebi butu eyiti malili ekutinga na mbeto konga ya bolingo ekoki na kobela nani azipanga kufeti na nzoto bolingo natangi baplafon na baroma elili na yo na moto ekoleka nabelela yo sunda jake mwana mabe gisele matondo ya modengeni oh mi amor mbele sunda jake olobaki tokobolela te oyo osalinga moye sheri azalela Simba, Dina, Simba, mama. Simba, mama, na loketo bomina te. Oka, oka. Oh, nde mundule. Bakoyoka mwana moke ozinga. Nani kokisi pema na bambula na yo. Kasi omikebisa na kilobela ya bato. Ngai kodidi mvwa mayinanga koyina. Oui. Oui, allô, Roméo. Oui, tu es où là? Non, il n'y a rien. En fait, j'ai envie de toi. Je peux te voir, s'il te plaît. J'ai envie de toi, s'il te plaît, chérie. Ok. D'accord. Au même endroit alors. Ok, bisous. Elombe respectera jamais heure. On peut se rendez-vous 8h et moi à Élysée. Doucement là-bas, s'il te plaît. Doucement là-bas, s'il te plaît. Des fois c'est ma sœur, des fois c'est ma femme. Hein? En conclusion, on a bêté la gueule du solo. Ah, ok. Oh.
Moi, c'est que ça satisfaire mon balité. Voilà. Ok. Voilà. esangani na matanga ya mvula mpona lisa balobi okisi na nga bolingo loba liloba yo. Très très bizarre. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir, les soucis. Je te connais, humeur, on les a eu. Tu as passé une nuit très bien, on attend humeur, on a écoué. Je sais que. Ça, aux abos, c'est que on a eu bébé. Faut éviter de railler, ça va, faut garder le moral en place. Priska? Non, mais je suis là, ça va. C'est pas grave. Essaye de tout dans mon vie. Il est qui n'en déjà, mais pourquoi il nous en a humeur? Juste que ils ont besoin comment ils ont se répéter. Et ce qui m'inquiète le plus, je suis une fille mère. Mon problème est que est-ce que nous avons nos priorités? Parce que chez vous les hommes, ils ont un cas on passe du temps, tout la lit, tout la mouki, et après demain, après des années, suite n'a biso les années. C'est vraiment mon inquiétude, papa. Est-ce que vous pose et sous kakara boende non vivre na mobile ou bien tu to ezala likam sous donc histoire na yo kozala différent na on a vie na zo vivre je ne sais pas. Je ne sais pas lobi na biso lobi yanga na yo ezani suite na biso ezani après avoir kolala kolamuka passer du temps suite na biso. Tu sais Priska, Paris ne s'est pas construit en une journée. Chaque chose est sans temps. Je peux comprendre que tu viens de sortir d'une relation où il y a une bonne valeur révélée. C'est vrai que tu viens de sortir d'une relation très déséquilibrée et que tu n'es pas encore vraiment sûr de moi, notre avenir, tout ça. Ce que nous promettre yo makambusiko Priska. Peut-être je veux me faire passer pour un profiteur. Osons peut-être la sincérité mingité. Le temps est remède à tout. Et sans attendre. Je ne veux pas beaucoup parler. Tika ba acte nanga et à l'expression nanga pour comprendre vraiment ce que je veux avec toi. Tu comprends? Je t'aime beaucoup Priska. Rencontre yonanga. Échanger mon bébé na vie nanga. C'est vrai que ex nayo a botsoka moi a balioté. Alors on a na olinga na honoreyo na balayo. Na laitsolo pété na mosapi. Voilà pourquoi je te dis au pesanga temps. Et puis tu comprendras vraiment que je t'aime. OK? Ça va? Ah, regarde. Sois bien dans moi. Oui, bah sois bien. Non, c'est À votre honneur, au mariage de ma fille. Merci. Ouais. C'est chaud. Pas validé. D'Acosta, suis-moi. C'est beau le jardin. C'est mon jardin. C'est très bon. Ouais, lorsque j'étais
mibali esalama boye oyebi te esala na ngai te basolo masala mibali kaka te mpona yango te osali esala mabe te boye moboye esala esengo na ngai esali mpe esengo na papa obiki kopona entre raïs na papa elombe en tout cas ezali facile te mwana nanga j'espère que choix oyo osali eza choix ya malonga mpona yo mpo kokendanga mosika papa raïs aza monganga papa elombe mpe aza moto atangi moto ya mayele mpe aza cadre na mosala place ye asalaka otali bango mibale otalitai ti olobi te nakoyi nanga papa elombe j'espère que choix oyo osali eza choix ya malamu mpona yo. J'avais invité M. Mobutu. Le maréchal? Bien sûr. Ah bon? Je fus son collaborateur. Et puis j'avais aussi invité M. Kandala et sa femme Joséphine. Ah bon? José. Donc ils étaient ici. C'était... Et je vous dis, le président de la République, l'ancien président de la République, le feu maréchal Mobutu, était impressionné par rapport à la beauté qu'avait cette pelouse. Et aujourd'hui, on est en plein réaménagement. Je crois dans des jours qui viennent, ça va redorer encore les blasons. Le blason. Voilà. Je voulais te dire quelque chose. Non mais papa, je suis très content. Très content. J'attendais vos dires. J'attendais ces moments que Boye Bissabiso, Bokoti Penza, dans le processus Yalibala. Oui, c'est engagé maintenant. Tu sais que j'aime beaucoup ma fille. Oui, je sais papa. C'est mon œil, la seule héritière de tous mes biens. J'avais connu ton père. C'est fille un homme de bien. Et je te connais aussi. Je te l'ordonne de démissionner là où tu travailles pour venir travailler chez moi. Et tu seras le secrétaire particulier de moi-même. On a souhaité un bonheur nous sommes qui. Il a un bakoko. Na même bakoko. Ma puto na imba tuba subelanga yango. Merci maman. Et naza lisusu na problème mon côté. Maman kuna sek déjà choix nanga elombe et Raïs na part nanga naza sous na problème dina Raïs. Il est mon frère, aza docteur ya papa nanga. Grâce na ye papa nanga azo se rétablir et na kokoza sous na problème na ta mokete. Et merci maman, merci bofungoleli biso motema, bofungoleli elombe motema. En tout cas, nga pe na pesi bino merci maman. Ceux qui lelo na bali, ils appellent grâce na yo na papa, beaucoup lisinga na éducation ya bien et lelo mobali oyo a apprécier nga te pona nzoto nanga, pona elongi nanga et a apprécier nga lisusu pona éducation nanga. En tout cas, merci maman. Merci. Ça va ma chérie. Tala na nkuna mbaye no tamusaza na besoin na. Mais la première fois que me whisky me la non ba me na whisky na papa. Non kana so. Donc kuna. C'est ça. Bien papa, c'est un grand honneur pour moi. Apprendre où à laisser? Non, mais je suis très flatté. Je pense que avec toute la réputation, vous savez... Je travaillais avec papa Bemba Saolona. J'étais le chargé des missions des Mokolo Ampombo. Ben oui, je vous dis, à l'arrivée de l'AFDEL, j'ai travaillé avec M. Laurent Désiré Kabila, le père. Bon, à sa mort, j'ai travaillé avec son fils. Et j'étais chef de la maison civile adjoint, à côté de Monseigneur Mougalou. Et jusque-là, je suis encore là. À toi de choisir. Papa, je suis honoré. Je suis honoré. Je suis honoré. Vous n'avez pas décidé? Je décide. Je fais entrer dès demain ma lettre de démission. Ok. Et aussitôt, je vous amène mon CV, mon maigre CV en fait. Merci beaucoup. Je crois que
Je voulais également vous rassurer, papa. Enfin, nonobstant tout ce qui vient de se dire tantôt, je vais prendre soin de la confiance dont vous me faites. C'est ça que j'allais te dire. Je crois que vous allez prendre bien soin de ma fille. J'aime ma fille. J'aime ma famille. Et vous avez la charge de prendre bien soin de ma fille. Eh bien, nous nous sommes réunis pour souhaiter à celle qu'on appelle la maman des artistes. Ouais. Maman ni maman. Maman ni maman, joyeux anniversaire. Fructueux anniversaire, ouais. Excellent anniversaire. Ce qui est c'est Toyemba pour la maman. Oui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman Olive. Lembe Kabila. Joyeux anniversaire. Pour bien passer vos séjours à Wanakatia, Congo, et particulièrement à Kinshasa, vous avez besoin d'adresse Mouya Kitoko, il y a Naku Kitoko, pour ils répondre à la confort et à la qualité nyoso. Nous sommes tous se souvenir de la Flat Hotel. Tenazia, où ils sont situés sur l'avenue Kalemele, Médessa 56, dans la commune de Lingwala. Vous avez apprécié, pour apprécier le niveau, il y a qualité et confort. Mais au Sénégal, il y a un moment pour la prix. Voilà qu'on vient de penser à vous. Un grand promo pour la bande de tout aux autres Talibanda, spécial promo. Une grande réduction, Flat Hotel Tenazia à Yotimo Osala, 50% de réduction. En tout cas, pour la prix de Mitounisa, vous pouvez numéro de Tchénassé. Appelez-nous et vous serez vraiment satisfait. Le confort est à Awa. Et le prix que je vais vous donner au foot en temps au Osala par jour, en tout cas, vous allez très heureux à vous. Appelez à ce numéro de Tchénassé, vous allez bien servir. La qualité et le confort de l'Ozu Congo et Bazobe Mona Congo et à Flat Hotel Tenazia. Ici, il y a la qualité et le confort. C'est-à-dire vous avez la télé, vous avez et mon salon, il y a la cuisine, vous avez la format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. Et ils ont la primo reçu dans la télévision. N'hésitez pas, appelez-nous, tout peut s'aller nos prix et puis n'hésitez pas, faites vite parce que plus haut au tien la minute oyo. En tout cas, il faut faire vite pour réserver parce que qui m'en déjà vous réserver. Donc, il y a des occasions, vous avez déjà un programme de voyage, appelez vite pour réserver parce qu'ici, il y a le courant en permanence, il y a l'eau et dans le cas on a tout ce qu'il faut. Donc, quand vous êtes ici à l'intérieur des Tenazia, c'est comme si vous êtes en Europe. Donc, appelez vite dans ce numéro oyo. Tout peut savoir prix à promo, spécial promo, Flat Hotel Tenazia. Après avoir passé 8h, 16h, 12h de vol, vous avez besoin de bien vous reposer. Voilà. Mais tout y a qui toko, Flat Hotel Tenazia est rendu disponible pour la vidéo pour que vous puissiez bien vous reposer. Et tant que Tindaka, mes arabes, qui chassent à moi, aux opinions Tamboli, vous avez aussi besoin de vraiment de bien vous reposer. C'est la raison pour laquelle Flat Hotel Tenazia est réservé numéro à Kitoko. Donc là où j'étais, Zaki Salon, tout Tamboli, tout cuisine, tout côté Nakati. Il y a chambre d'or. Tout est bien équipé pour que vous passiez vraiment en vacances au Kitoko. Et le message spécial, tout ça, c'est une promotion, promotion, une réduction à 50%. Pour y plus à 50%, n'hésitez pas, appelez seulement le numéro de Tchénassé pour y spécial promo et bandinega autant la publicité au Lelo. Dis-toi que promotion peut bannir Lelo. Donc on a réduit le prix pour que yo, vous avez besoin de passer un moment bien à Kinshasa. Dans lequel il y a bien où vous se retrouver. On a pris à mon quai, mais confort et bien. Une précision. Nous avons 3 formats à la Flat Hotel Tenazia. Nous avons un format où il y a chambre, cuisine, salle de bain. Dans la chambre, salon, nous avons la cuisine, nous avons la salle de bain, pièce à côté. Et puis nous avons un format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. C'est-à-dire salon.
ils ont juste dans la fauteuil, format et puis chambre, couleur, ils avaient tous en pension, tous en salle de bain, puis tous en chambre, et puis cuisine, puis ils avaient. Et puis troisième format, tous en il y a 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Et ça, vous pouvez juste nous contacter parce que tout ça là, on va bénir spécial pour nous. Réduction spéciale à 50%. Donc, mon au foot à réduire en haut à 50%. Donc, c'est une opportunité pour nous autres appeler à ce numéro de Tchénassé pour réserver déjà à l'avance. Parce que prix, je répète, mais prix haut de Tchénassé, conforme sur mon art. Cela est sur prix en haut. En tout cas, quand vous réservez, maman, donc appelez parce que le plat les chambres sont limitées. Donc, si vous avez un retard, que vous avez déjà si vous avez un magistrat, après ça vous avez des détails, et puis nous avons balcon et au place pour vous occuper. Mais déjà à l'intérieur, il y a tout, courant permanent, moto cuisine équipée, tout est là pour que vous passiez à séjour bien à la carte hôtel Tenyaza sur la ça se situe sur l'avenue Kalembele, numéro 256, la commune de Lingwala. Non loin, il y a 109. Voilà, non loin à 109, non loin, PDPDK, RTNC. Donc, tout est sécurisé pour que vous passiez à séjour dans Malam. Conseil dans le Sabino, vous allez banda, soit dans la course, vous passez à séjour bien, Nanda Wakitoko, nous allons vous apprendre la photo, adresse Zakamoko, avenue Kalembele, 257, flat hôtel Tenyaza. Ici, c'est le confort, la qualité et le service. Mon vous allez vraiment satisfait jusqu'à la fin. Merci. Voilà, donc, comme nous tous nous dit que mon petit voyage, c'est vrai que visite est un peu structurée, mais vous avez un restaurant à Bino. Donc là où je suis assis, restaurant à Bino, Bandeko, vous avez Libanda. Vous avez soit vous avez une manifestation, il y a 10 ou 15 personnes, donc l'espace est là, venez exploiter ça. Il y a tout, cuisine congolaise, étrangère, il y a tous les goûts, donc spécial promo, flat hôtel Tenyaza, Boya, Obenga Belé, pour vous en servir. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yangoyo eye. Peuple, oh c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yangoyo eye. Na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yangoyo eye. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple,